TV. Nane sengo pambate lelo ne osela biso susu télé-réalité moko ne na message ko benga ngo ma journée avec ma star. Lelo journal lelo to zana nani. Journal lelo na ye awa na Masina si forko ne ko luka artiste na biso to lingaka le pasteur lité à Kanda tout le monde a vivaka ndenge nini. Ma journée avec ma star, ma journée avec pasteur lité à Kanda bokoyeba afanda ka wapi pasteur lité à Kanda fanda kotoyo na Masina si forko nzela obomoni tout droit boeso okeiti na suka oke na cimetière ya si forko cimetière wana za musika te na aéroport Njili doza na cimetière ozokuna ndeko na mino zolela aya nani akei mozotala avion zokitana na aéroport bana changu bana Masina bomona sikoyo artiste na bino mwana si forko na Masina ninga zalaka le temps ponanga na luka ba signaler pona eseka ke nazoya ayebite ke to sa télé réalité ayebite ke journal lelo to lexango na ye na yebite ya Willy so na ko pusana na luka bandeko so ba yebi e koto na tuna kaka nde saka bien tokoba liso na biso ma journée avec Lité à Kanda ma journée avec ma star papa bonjour beaucoup yeba pasteur Lité à Kanda. Pasteur Lité à Kanda. Kanda. Ah bon, nazama mopaya koto ya na yebi. Mopaya. Ah d'accord, na luka bana koto ya zane mpaya. Ayebi ete to luka bana koto bako yebisa biso ya Willy keba mutuka mwa munene zo na simana okuna etalio mama mbote. Mbote papa. Oyebi pasteur Lité à Kanda. Mais na chaka e vraiment kate pona landara e quelque part. OK, ayebi kaka mais chaka makate mais azamo na si forko ya Willy to koba to luka bande ko ba mika ko orienter biso et ça moi bien. Voilà, tozande ko na biso wewe ambote papa. Ambote papa. Tozo luka pasteur Lité à Kanda yebi. Anayebi wana privé nanga vraiment au ACP sabiso na quartier ça et ma plein. Muta tombokela tazo finga bat bino sepela na te o ta Lité de Lité à Kanda ezo netsinga epesanga leso kama oya lobaki ya batu misu bazwa ngo ke Kanda mais eza vraiment Kanda tete yanga koma ye afandi boy afandi ka quelque part na pas Masina si forko non o Masina si forko de référence na ezaka Versace soko mi Versace nde okomona so comme na Versace omona na moi ba jeune mo ba kuna merci aya na yebite Willy so na ko avancer oh prends ça Kilongo TV Kilongo TV. On est toujours là à Masina si forko bisika tokomi pasteur Lité à Kanda afandaka awa to yesko na ndaku to yeba journée ne le kaka ndenge nini na cadre kaka ya ma journée avec ma star ya Willy okopusa na no tokota na biso déjà ça fait du bien beaucoup Sanderson na Hollande biso lingaka boye Wilson Tsunga ensemble tout ça reportage ma journée avec ma star ya boni bino pasteur Azabio Azandaku. OK, voilà, il est là. Oh, pasteur Lité à Kanda. Voilà. Boté papa. Boté. Tu es surprendre nandako Ah, exact na cadre émission ma journée avec ma star. Les lots okay. Tout ça ma journée avec le pasteur Lité à Kanda. Toyeba journée à pasteur et les gaga ndenge nini. Nazo kiti kasi. Problème de le pasteur azwa kiti et ça moi bien tout ça awa. Masina si forko bana Masina nebi na mincho bazolanda Didier Masuki alingaka boye papa Dival Kasonga alingaka boye ya na ngai to pe vie na ngai Silvio Wechi bomongo isanga Silvio Wechi alingaka boye ah papa et bon on a c'est boye ah ça to zo bunda ah boni papa te nangola nzambe na biso azobatela ya motu eza ke ndenge okutinga na pema pema na bomo indi yango eza très important tozobengama bastar to mpe baartiste lelo mpo toza na pema soki pema ezalaki te tolingaki tobengama te pasteur tomoni tokuti na coupe pasteur na coupe bon mingi oyo eza attitude ya ndako soki naza na ndako esengi mpe nazala mwa relax parce que eza na bilama mosusu ya biso basala nzambe eza kaka teni uniquement mpona mosala
parce que tant que qui ne peut côté abatu ba monio po bombi nzoto bien et même rappel sous considération ya makasi nde lokwa na sana ngai na palin moi misala mike na ndaku ko bongisa na sima nde yango moi na sana ngabo na teni pasteur programme na lelo ezande. Merci beaucoup programme nanga ya lelo ongo ki nango wapi pour les lots au partout qui n'est pas accompagné journée mobimba. Oui, émission na biso comme ma journée avec ma star. Donc les lots ma journée avec pasteur Lité à Kanda. Merci. Bon, d'abord naza ko se préparer na sokola. Soki na sokoli nde na kotala. Soki eloko akoli ezali na lié. Soki eloko akoli ezate lokole si déjà na mesana côté ya sango malamu. Wana na kobima na kei évangélisation porte par porte. Okay. Et puis évangélisation c'est très important et ça pour na kolendisa lisusu bana na Nzambe bien pour bayaka église na Nzambe parce que omoni batu ebele lelo tozote parce que ba religion lelo na mboka eza tellement ebele à tout moment surtout bato bayambi Yesu lokola nkolo pe mobix na bomo ina bango sika baza batu oya okende kolendisa bango à tout moment pour que bazanga kate toujours na kobika maloba Nzambe na kati etonga nde soki na longwe wana na komi lisusu na côté na ba wenze na ba place en plein air pour ezape moko ya ko récupérer les sous bana na Nzambe les brebis égarées oyo bazo telengana bakota nilanga nkolo. C'est pas un problème papa tozana yo lelo vraiment nyonso tokozana yo oli to filmer yo oteyi to laxi ndenge nini oteya ka nyonso tozana. Merci wana na kendo chama ipona na bomisa nzoto. Je pense que Willy est en train de filmer le pasteur, il s'apprête pour aller se baigner, il va se laver et ça fera du bien. Rodrigue Moké, depuis Irlande, il est en train de nous suivre. Et voilà, il y a Willy Landa Pasteur. On est vraiment dans la parcelle où il reste. Il est en train de puiser de l'eau pour aller se baigner. Et après, il a dit qu'il va se déjeuner et ça fera du bien. Ouais, l'ignoco sur la zala ki kutu kuna na ndaku na comprendre nini ese bino koto maïs bon maïs na ngo kaka ni moni boye ezobima na ngo quoi marge mai moko eza na ba microbe belé choueza te eza kaka conjoncture ya oui yango tozobi c'est la vie des stars, l'image que vous voyez souvent, et l'image que vous allez voir dans ce genre des émissions telles que l'artiste et ma journée avec ma star. C'est toujours comme ça. Bobo Bagio, artiste Lité à Kanda a pimé la Batoumai, Panaï. Ok. Merci. Toujours comme ça, Banabayaka. Oui, Banabayaka est belé. Talangaï. Vous allez toujours ensemble Nangaï. Parce que mon ina ba quartier toujours vivre, il faut que vous allez bien en mutunyaso. Biso a tous en mboka, ba problème yaka. Parce qu'il y a trop de corona, surtout dans les surtout ça côté on a Siforko route pour moi cimetière ils ont à tout près awa ils ont à cima awa c'est beaucoup fait oui to memi kana maboko to ki bon kokunda ta abi eza selon possibilité ya batu ceux qui bozana besoin ndenge le baninga bazuki na ba nécropole batie na cercle ya kitoko batie na corbillard ole famille ba mema ba memite batu ya komema o ya sécurité na ba memi kutu na yoki système moko comme lisusu soki bokufeli bozaka na bino na mai miso kolela te bo futi pe mbongo batu akoye kolelela bino bo vandi ka bozo tala makam. Merci. Papa nanga abinisi
Sunina Papa Rabi! Oui, papa. Eh, nazo kumela te, hein? Zela muke. Basta na tout sur zolo ba. Te, ah, et ça la gelo côté papa. Yaka na nuboye. Ah? Parabi! Olobi? Yaka boye. Oh. Papa zo sokola te. Te, loko ni ya malonge zawa. Nazo sokola eloko komona ya malonge sa te. Yako telema wana tozo solola. Ah, soki mutu atuninga kuna lobaza na douche. Ah. Papa Rabi. Eh? Nzambe kaka nda azobatela biso, hein? Soki nzambe te, eza vraiment passé. Siko papa ba matin côté au préparer déjà? Nyonso déjà sina ah mais fulful côté na miso, hein? Zela. On va passer comment vous préparer matin à tout juka ya. Te papa, ba bazo préparer te baza batalo yenge. Ngana préparaka butu butu. Na tongo awa nesiko nazokende kosala on a préparaki. D'accord. Ah merci. Boni yo pe libota. Ça va bien papa. OK. Oza obota? Ah papa, ngam nazo tuna mituna. Ah merci. Boni bisi hein. On a ki paka pete na tuna ga yango. Papa Rabi poussa na boyena mona ga yoko? Mais mona ko na savon juste avant basani. Ah, Papa Rabi. Biloko wana soko lobi olanda ngo goya kosalela nzambe te. Likolo lokoso mbongo. Naza na mbongo te Papa Rabi. Soki nazalaki na mbongo, oninga kokutanga na douche oyo mai ezouta likolo ezokita. On va comme ça cuisine so va panda. Soso aliaka. Bien nini papa? Ah, babenga ngoni salle de bain. Ngana yoka ka bongo. Soso aliaka eloko ekoki na mongongo na ye. Oui. C'est-à-dire ngana zo vivre kolandisama ndenge kokeli na ngai. Baninga mususu okomona koti ami vandeli me biso moyena vanda ezate. Na mukongo paso zokita zomata. Ozokita ozomata pozo kaka mai ekomelo na nzoto. OK. Aussi si hein. Si si papa. Limité. Nzoto nangai. Nzoto nangai. Nzoto nangai. Tandenge zambe alola confondre. Baini nanganyo so confondu. Tango Yesu akotili kambo nanga. Alongoli ngaso. C'était wana sunini. So mo ya mke umona mbali. Te Papa Rabi omoni ba condition oyo tozo vivre eza vraiment moi pasi makasi mais nazo ka moi oyo eza ko sambwisa ngai ndengo yeko ko sala nanga émission bo eza vraiment kitoko te nzamba batela biso eza na yokina pasi na motema oyo eza ko seka ya mutako ina velo eza petit saut kantina muke c'est-à-dire ndenge tozo sumba na ba wisa mabele ndengwana ebandaki ko pesa nga wisa mabele ya coup direct ebandaki ko pesa nga ba infection nde yango wana docteur ebisenga lokwana no makoki ya ko sala ba wisa dali emonanité ya ko vana nde baninga bavanda ka boye salela ka petit saut osalili libanda ndoke ko sopa eza na ndenga mabete. Ça c'est très bien. Voilà, il vient de se baigner et il va maintenant se préparer pour sortir. Le pasteur était à Kanda, on est là chez lui. On est là avec l'homme de Dieu, le pasteur était à Kanda. Ma journée avec ma star, ma journée avec l'été à Kanda, ça fait du bien.
koseka ntango nazalaki onyokama bazalaki koseka ntango nakweyaki na masuwe bazalaki koseka ntango vitre te nanga ezalaki kosimba te bazalaki koseka na ministère nanga ntango nakweyaki bacholaki nga kozanga nanga ekomaki sijalo yembo ya banguna solo souffrance nanga ekomaki sijali chole kolela nanga ekomaki sijalo yembo ya basuswe agrimiliation wana ozomeka tozola Où est la garde-robe? Kaka bwina singa so ekomi kaka eka kopolo kwa na teaka mingi tokia chaka bwipo ekauka soki na sokoli na tongo na timba na moko sadina ngoli mafuta te uzana ba couper ka na se uta papa rabitika mituna na ebele beleko couper za bien mobile faut na couper na kati bitu ekoko yindelanga kuna na nzela bilamba bakati couper ko sauver ngai. Neni yozo mona na te ba mama balamuki pesa bango mbote moya ngolelo makasi to suka wa Yakaya bango sama ya miso motema pasi yakobongisa motema oye siezoki bampota ozangiselanga esengwe natondi na mawa oya nolanga mituna eleki maele nanga yondo jalisanga mpona nzela se yokolo nanga yonde yobundelaka nga bitumba molili nazomona te mosukisi ya makambo ya bomoi na nga se yo papa soki nazosepela ezali mpoza ngambo na ngai soki makambo ezosimba te ozepa ya simba ya suka yo nde koseka na ngai ya sika nga moto naseka kala zete ya bakanga na lise yo linetie womosanto alingaka basumuki invisible monana na miso ya kondima sake naloki yesu yaya ata namoni yo nazosutuka wa nazoluka yo lisusu mposa na yo esili te awa nameki bolamu na yo napusani lisusu yone nzeloko ya bomoi nanga ekoma na tina mobani makambo ekoma kati na suka mofongoli bikuki balembi kofongola Bible ngo nani azwi Bible awa yaka pesa ngana no Bible egobela ngonge gobele yebani te salamba ote Bible wa abenga mi mwana na Nzambe mpona yo nabenga mamoto na kimia mpona yo
mpona yo enzoloko ya bomoi nanga ekoma na ntina mobandi makambo ekomaka ntina suka mofongoli bikuke balembi kofongola mofongoli bikuke ya moto akanya pasteur école pastorale école pastorale à papier. Oui nasalaka yango boye. Oh ils en ont un papier. Ils ont un papier. Mais pasteur, n'est pas gumbele on dit vous avez ma casse na ça pli à noir. Té nasala diamba pona nini papa. Ngo gumbele on nasala ko. C'est bon. Merci. Dodo banda na bandi ko bongama na sokoli fufango pezobela kaka te. Comportement nini buya kola mama lembe? Oh. Yikola ka shoshoko dodo. Sikona okenote ya nanzala bwe soki na koi na nzela. Na ko niko bambate ozo seka. Ngana nzolo ba yozo tinako papola yo Ngana ngate sono lo makambo ozo seka. C'est quoi pasteur Goliath? Papa. Yango pe fufu eza ya pamba. Foko luka esu biloko nazo tomboka kutu ndigende ti biloko ezali. Oui, eh bien, tout panza sango malamu longona pasteur te akanda, on peut aller et ça fait du bien comme ça. On est avec l'homme de Dieu et akenda négoter so akenda négoter. Oula, akenda négoter et ça fait du bien. Nous allons vivre la journée avec les pasteurs l'été akanda, ma journée avec l'été akanda et gosala malamu mingi. Il va encore boire de l'eau. Voilà. Et puis lobiko yabo moibwanga inatalo yabo moibwayo Yesu Christo. Je vaux le prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ. Okukanisi bo moibwa bunzambe bwayo na lobiko bwanga Yesu. Nazana tina na miso mokonji. Pamba te nzambo yo kokanisi bo moibwayo na lobiko bwanga. Papa yokanga mama yokanga yi. Na solo baki na so chama ina munokote. Oya koyoka tenga nepeto koyoka na tena solo papier. Bosana ngani ngo bosana libera mama bota yi. Trouble moko kotina minute ona mboka. Ona ko papolela mo penza ba tupike surtout l'église. Na ko pete ba tolole ngwana na papolo na nyatio na kwesio okota to hôpital. E pale kauki. Bambisi ya minene babimi. Lelo na solo bela examen d'état. Bano bazokende ko présenter année oyo. Nkelasi oyakala toyebaki mwana zokende ko tanga akoma mayele ne na simana yango aswa. Me ya basi eza nini lelo mwana zokende ko tanga po akoma mayele te posa na sala kaka nini aswa. Ba mama bote ya bana malamu. Bote ya bana malamu ba mama. Pouete tozo financer mbongo ebele po mwana azwa kaka me azala ne ata mayele te me azwa kaka nde yango zo mona mboka komi lokola mboka ya basoba ya batu basana mayele te pona nini mwana kenaki kotanga po akoma mayele te me ya kenaki kotanga kaka po azwa nzoka fo mutu okoma nanu mayele nde na sima na yango ozwi po yo défendre makambo yo kenaki kotanga liboso na musala o nyonso yo kozwa eso pesa pasi makasi lelo na mboka boni boyeko bana o boso présenter année o boyo kanga bien botondisi buso bana salité kene kotanga classe yo kene okolinga ba professeur ba pesa yo ba point yo fele bana nzamba haleluya amen pasteur nazote ya mabe na tei mabe yo so silisa classe bongo yo papa Yopé. Ozo salo silisa. Ozo sala examen d'état. Sala examen d'état na lobaka boy. Tango kokutana na papier. Na papier oyo kokutana na ngoba kopesa yo. Ya chaba réponse ya oyo tangaki. Kotala baninga na simate. Lelo tozo kamwa likambo makasi. Yaya soki lelo mboka affaiblir tope bato mayele bazo kita. Bazali susu na tina te pona nini. Bazo kende kotanga po bazwa.
noke bakoma mayele po ete soki otangi okomi mayele ozwi yango nde lembo malamu na compagnie oko défendre onyo si otanga kiwa na kelasi. Alléluia. Tote ya pe bandeko bazali boso. Frère Longa na nzela. Osana kimbeli. Mikolo uti. Bana moko ba mena saki nga koto makasi. Jour wana ndenge na bane kote ya koto. Na bosani mbeli na ndako. Baboti boyoka nga bien. Ngana zoka mwalikamo makasi. Oko yoka moseli ya nzambe moko soki amoni bana bakomi na tangu ya examen d'état azoyebisa bana boya na babiki apesa bino babiki ya foi. Biki nini ya foi kene kopesa bana baza mayele te bana bali kosala ba devoir te bana bali kotanga te babiki oyo zokene kosambelela bango bazwa diplôme ezanga mutu na makolo nzoke sengeli mutu atanga akoma mayele nde na sima na ngwa sala ni azwa. Mais le loto soka mo makasi mama zo sepela mbongo ebeba mwana zwa diplôme basopa fufu na mutu ndenge komi lelo basopa fufu na mutu awa bozo sopa ba fufu lobi bakopesa musala sala oli ko sala te mama ngana ko sima mutu na nzoto boni boyeko komi nini yango baleka uki bambise minene babimi vima na soko vimbana pasuka soko pasuka oko sale loko te papa mbote na biso mbote lelo na solo bela examen d'état ezama bete esengeli totanga batamayele babima na mboka mais ya pasi ezani ninga na zoka mwa papa toso futa bambongo ebele olibana na biso baswa conscience biso baboti tala ningo zo nyoko na mutu kabu okoki pe ko bela imorayi oso sala lisuto zo nyoko makasi papa zela anatoka makambo très important yozo tininga mutu kwa na kosimo na nzoto boni boko on azoti aza mutu to aza mbwa mon frère na kobeta ye na kosime na nzoto toyeba kikala bino yoza mukolo za mpaka mutu na vie sengeli atanga akoma mayele nina sima na ngwasa nini azwa mais lelo na sokamwa mutu alingi kotanga koma mayele te mais posa neza kaka sani azwa. Comment na compagnie makama kene ko tangela asoka ko défendre ngote papa na tayima be tayima ba comment na bango basi ya ba professeur qui pede zo sala manakati classe qui lesibe zo sala manakati classe yo zo mona mwana su diplôme tala ba collègue na ngelo ko baso sala soki amoni examen d'état abengi bana baya na babiki assemble la babiki papa yo na muto za mayele tata basambele libiki réponse ko uta wapi na lola wana bozo kiti sanzambe bozo komi sanzambe lokola nzambe ya bazoba nzoka nzambe za nzambe ya mayele papa tozongaka tozo sala musala pe tozo lia liloba nzambe ba mécanicien chalo boko biloko bongo esa kitoko te mwana nyoso esengeli tanga okoma mayele oui nena sima na yango swa surtout bino ba jeune fille bozo na buzoba makasi yo eza kitoko te biloko ya bongo papa soko oza na bana na ndako te ya bango batika biloko wana eza kitoko te mon frère tozosalela pasi sunganga na 500 fois na milama iko tozosalela pasi kakao noko edenga na 500 fois na soma mai liso 500 fois soma mai pardon ndeko na ngai mboka eza na pasi na mosufri sunganga natiki bazolamba fufu munene kuna na ndako mais biloko ezaki mon frère asala prière tata pambola chauffeur oyo tikete misala na ye kende liboso akumba koleka batu nyonso nkolo na ngai Yesu mukolo kozonga papa oyo yenda kumba ba angelu po ete namoni musala kati na ye amen kelasi eza mabe te totanga kelasi ya buso beza nini totanga na ndenga maître alléluia maître alléluia merci merci nazolo bapamba te po ete toza batu bana alléluia amen bana na nzamba alléluia amen esengo ezali esengo ezali na tei mabe na tei mabe merci totanga kelasi eza mabe te le contraire ekomi makasi na mboka mabe ekomi malamu
malamu ekomi mabe toyebaki kala mutu azotanga po akoma mayele amaîtriser musala oyo azosala nde na nsima na yango azwa me ya kokamwa eza nini na badede na baprofeser tala ndenge botumi mboka keba na yo makambo nazoloba eza très important ozomaita musique olingi na ye kotya ombeli place wana nga na kokɔta boloko likolo na yo asa musala na ye pasteur musala na ye me ayoka nanu makambo nazoteya badede baprofeser bobebisi musala baintellectuel bobebisi mboka bobebisi musala mwana esengeli atanga akoma mayele na nsima nango asala nini azwa me lelo tozokamwa mwana atanga te azala mayele te azwa o diplome oyo ewuti mpa nzambe bino bozosakana na nzambe bino bokomi kosakana na yesu diplome ewuti mpa yesu nzambe oyo alola oyo ayebi makambo ya kelasi mwana aza mayele te akende kopesa diplome akodefendre yango ndenge nini mboko bazosakana na nzambe makasi papa nga na kokweyisa mutu kao lelo Et pasteur d'habitude au thé souvent boye. Oui, nga na te ya kaboye. Pamba te. Soki na te ibo ete peuple de Dieu bakoyoka te. Omoni côté ya o bazote ya bango na kati église, bazobondela bango lokola bazomelisa bango biberon, lokola nayebi te. Soki pesa stratégie ya kobotola bango mbongo na maboko, ndozomona mate ekomi ya kofaibli bato. Papa na kofinga mabe te kofinga te papa pasteur ta sœur azole bakuna maman lobini non non lobi loroté o banga ba papola balobi yekola musala jeune fille alinko yekola te yekola musala alinko yekola te tanga kelasi alinko tanga te tangu zeme kokota tui mwana bandiko lela nye akomi koluka mbango bana kote koteka ozomona mateya o église azobosa na côté ya peuple de Dieu teya nation na yo kitoko pour à comprendre okomona boti bana mibale bana misatu courage ya koluka musala eye courage ya koyekola eye metangu bandeko na bazali bana mboka na mikili ya poto banekolo babotanga boyekolo boneko mona ngoloko ba blague bandeko na biso babimali bana mboka papa lelo bakoma côté ya biso pamba te bao basana bangola ake Angola yekolaka musala maboko te lelo ekomela ye passe atanga kite lelo ekomeli ye passe yango Longo TV Kilongo TV. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, Courrier Express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à Zabizo Kotozane. Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là où j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, c'est la question de Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Papa, on est 50. Oh,
kasi na kani ya suki. Mais okatinga suki. Papa, omona tokatinga suki. Oh. Oh, papa okatinga suki. Tina dentiste. Okatinga suki, omona komisinga babandi papa. Okatinga suki na tipo na. Omona komisinga babandi. Comprendre yo. Na suki na papa, okatinga suki okufuna suki. Okoni suki na ngana koni. Tunda babandi. Papa okufuna suki. Kaite mama. Suki na ngana. Okufuna suki na ngana. Okufuna suki na ngana. Mama, okufuna suki na ngana. Suki na ngana kiboete. Suki na ngana koni. Na yakasa lisanga senda salinga suki. Akomisinga mabandi. Akomisinga mabandi ndenge nini? Akufuta suki na ngana kibiasa sana senda suki na ngana koni. Mama, akajo suki ndenge nini? Osalili produit nini? Mama na ngai. Tala produit asali. Zazu. Produit ya kala. Basali la dans suki. Et quand il suki ekomi ngai. Na sala ko suki. Dana kata suki. Non, katanga suki de papa. Ah, tanti. J'ai une fille au point où il est levé pour dire c'est la suki. Donc quand vous signez, nga suki na wana yata awa kala. Bakata nga suki te. Tala nga depuis na koma na suki bede tala. Yango, moi c'est qui tout le point où il est là éviter. Et là on sait la suki na. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solichez Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution. Tour na ke côté na ba invitation na zaka na mponga na kipaka te. Ba bengsanga na ba musulman na ke na côté. Na catholique na ke na côté. Na témoin de Jéhovah na côté. Ba to message ba benga na côté na terre presque ba église nyonso. Bo ba église yo critique wana pe ba benga ka. Oui, ba benga te pona nini? Ba benga ngai papa boni. Merci. Ba benga ngai. Ba benga te pona nini? Ba ona. Vous avez aimé quartier balingo. Papa. Faut que ça la bien à bato nyonso na lobaki yango déjà. Tobotami na citation mboka ya mabe. Esika ba kuluna bazali bata ba macheti ba problème. Oko sala mwana sali fièvre awa na butu ndeti bano biso tobokolaka awa bana bandeko batikela biso na ba église. Mwana koko sala fièvre tango kimi obeteli muninga porte ba koyela aspirine. Opesi mwana meli tango etani vie continue. Soko za bien tena batu na quartier. Ils aiment bien makasi. Biso tozala ba poto tozala lokola batu tozovana na ba poto te vie ya ba appartement. Bango makamu na bango etali kaka bango. Bango makamu na bango esukela kaka bango na chambre. Soko yoki ndazo beta muninga obenyi mbila biso bongo te. Biso mapango eza polelo so mona. Baninga baleki ba pesi mbote. Soki pe bango ba mona ki yote po saini. Opesi bango. C'est comme ça na vie. To vakandengwana nde awa na poko nazo kene na église moko kimbangiste na Kintwadi na Kintwadi ngana kivaka te nazo kene pe côté na Kintwadi soki na te na Kintwadi na nazongi ndaku yo za pasteur ya bato nyonso za pasteur ya peuple congolais nyonso parce que ko kabola ba religion pour nani nga religion na kabola kate na mona kaka eza lokola logique ya mutu moko na kati ndaku na ye ba musulman baza na logique na bango ndenge na zabo nazalaka ndeti église moko na kendaka mukolo mususu ya babengisaki ngai pe ya église de nini église de noir poko tafotika mapapa libanda talanga kabamba na buti na longoli na tiki libanda na tosi mibeko na bango metangu na kotaki kuna na kati malgré na longoli babuti na papola na désordre ozomona mais bona ni pe babuti yango boye pasteur na ba moyo poussière leki makasi na mboka papa ba mai pezo tonda mingi na ba quartier ningi tozovanda boye papa mutu nyonso ndenge toza na mboka oyo soka za na soulier buti pezali po soki okomi quelque part psika okobima papa
po koma liboso kuno ko kende te fo futa mbongo ba memona mukongo ba katsa yo surtout soki mbule bete za nango pe ponte yango nazo tuna mboka ngo ba place tout koma ka ba pont na ba pont oya o l'équipe on le kinzoka pe bongo te nde yango moni mwana mayele fo kozala na buti na yo nga na benga kango soulier nazala kanango bepo ezo permettre nga yo zo mona ngo kaka buti mais ezo permettre nga na moyen évangélisation ba collègue na nge belo balataka ba soulier cher soka moni kuna maye tondi akolinga ko ya kote ya te baba koma pona ba quartier kuna wapi oh na kimbanteke nga na oya te ba koma ko tuna église nous ya combien de personnes pour abeta déjà combien de têtes oya kozwa de têtes combien de mabonza ya combien de personnes ceux qui baza 100 a on a déjà 100 000 francs. Ceux qui baza déjà 200 on a déjà 200 000 francs. Zo beta bate. Baza 30 akoyate. Akoyate. 20 pas akoyate, baza mukie carburant coûte kokokate. Nzoka musala tata bengela kibiso yango te. Tezan de komoko je pense de ko Mathieu akufa c'est quoi? To mona ki na ba télé. Pardon? Nazo lukaye. Wa bikisa. Ebele ya batu bakomi ko sakana na peuple congolais. Ndeko Mathieu nazo luka yo, papa Mathieu nazo luka yo. Tala témoignage ndenge ebomeli biso mboka. Oui. Ah. Ngana kamwa kalikamo makasi ya buzoba ya bonazo kokango te. Ndeko Mathieu leki na télévision ayebisi batu akufa asekwa. Auti ko sekwa. Nzoka papa ngana zalaka toujours informé omoli kamoningo loba yango pe nazo luka ye nako niko makofi mabe papa wone sako saka na peuple congolais ya leki na télévision a témoigner que akufa bande ko babengi biso nzoka akufa na eta bane ko fana ni na Benin oh ah akufa na eta ko fana na Benin ozo fana na Benin awoye ko témoigner okufa pona nini a voyager à la ka famille famille ba luki awa ba lembi ko luka e ba lobite c'est que loko la passe na téléphone ite loko posé to zo e baté c'est que ndeko na pesa nini akufa yeta ngoyo ki sangwana na musika ba camarade ne peso ba kutana kina ye to luka ka yo kuna na quartier ba neso ba ebika ko kufa aye ko bima mbango a témoigner na télévision ngala kufa ngayo na senini na sekwi ale kati na ba église na bato baza kwa ko corde biloko kwa bongo esa kitoko te na kati église avant que muto a témoigné photo landela tina sux papa bongo siko mtakufa c'est quoi siko landela tina sux o kwa preuve nini ayela yo chemise ya Angelou moko ayela yo akufela ki wapi limbisanga papa rabi akufa ki mesiko akufela ki wapi esengela ki place ya akufela ki to stani to mona place bazo kunde to sanini to mona to zongi bandako to yotala boye na poka ndeko na ptio na osani azoya eza bakokufa ya mabe ya babetisi ngana kondima ke mutu akufa asekwi mukona komona mfumu mpa Kester aya koyembela nga lisunzembo ya nzinzi mukolo na komona ena misu ne na confirmer ke batu bakufa pe basalaka nini basekwaka mukolo na komona ya Marie Misamu na misu na comprendre ke wana ezaka ka pema nde kende ki mwa muke metango pe mezongi okufa kite ezala kaka na effet secondaire à maladie nde sala kito mona ki lokola mutu akufa nazo luka e makasi papa na ko panza e mutu na mabanga mais pasteur siko o vivaka ndenge ni parce que ba pasteur msusu évangile de business na bango na ndenge zano ya lukuta te ba pasteur tozomona bazotonga bandako bazotosomba mituka ya cher mais yo siko kenda hotel na babalabala soki ba invité na okai déjà ke oboya na makambo ba dim oboya ba makambo ebele siko vivaka ndenge ni bon merci papa Rabi na vivraka na pasi makasi parce que likambute bana bazo sakana na vivraka vraiment na pasi makasi et loko ezo sala na vivre na pasi makasi parce que naza muto naza na conscience naza muto naza na sagesse pe naza na intelligence ndenge tozo vivre actuellement na mboka na lingaka nde peuple nanga makasi pe na linga ko sakana na peuple te ya pasi eza nini ebele bakomisi musala na nzambe business commerce flat hotel ekotisela ye mbongo nzoka biloko bongo eza kitoko te yambo ete fona senga peuple na mbongo natalaka eta nini yazo vivre papa
tozolia bambongo bandako tozotongela tozosumuka malgré tozosepela tolali na ndako ya kitoko mosala nzambe aza na ndako ya kitoko azolia azomela azosepela meza mbongo ya lisumu papa nalobaka boye mutu oyo aza na maladi aza ya kolala awa moma ke ya azoluka guérison ata boyebisi elia ni antaba lokola aza na posa guérison akosala nini akolia lia ni angulu akosala nini akolia papa so mona place mutu azobela linu bato babelaka linu bakoma kolokola bazoba mususu beze chama suba azwi kabamba na masuba na munoko masuba wana yozotia batalaki yango na microscope po bayeba degré de microbe eza kuna na kati bayebaki te batie eza lokola peuple congolais peuple aza na maladi eza nini nzala mpasi kozanga kolia kozanga musala moma ke yo zotelema liboso na ye parce que maloba nani tuzaka ya kokosa pesa ekopesa mela yo lukuta muyibi avant mutu apesa fo azala nango moma ke aza nango tazopesa ozosumukisa ye po akomi komona soki na pesi te dadi ya komona ngama po baebele bakomi kopesa na soni dadi ya komona ngama be nasala nini na pesa ozoyebisa mwana na nzambe ke zwa television wana eza na kati ya ndako teka ngo mpo na yesu nzambe akozongisela yo ya bien bakomedi nini wana nga nazokamwa likamo makasi ezalaka te mutu asalaka te ozoyebisa ye tozobana na bato ya $50 $100 te tika mutu apesa kolandisama bozwi na ye ndenge baprofeti akala batravayaka ndenge epesa na bible mutu apesa kolandisama conviction na ye oyo aza nango aye asali nini apesi yango ozomona ngai nazo se retrouver te pamba te nayokelaka peuple mawa nakokosakana na peuple te nazomona yazoniokama tala condition de vie bana bazotanga na pasi bana bazolia na pasi bana bazomela na pasi nde biloko ya bongo ezosalanga pasi makasi yango nayebaka tekiniki nini na kote ya libota na nzambe tala lelo oyo kala toyebaki offrande mutu akokoya ata na mopiko ya matembele na ndunda na mafuta mbila na pilipili na mungu ekopesa me kota nango lelo na église ozo bambate pa ya dadi akobenga no lokola muibe alobi yo biloko nini ozoyela ngai balingi misuni ya soso ya ngombe mabumu ngombe balia basepela nyoko ozoya na pauvreté papa biso toyebaki offrande kala mutu ata za na liboko ya manioko ayeli yo yango wana offrande action de grâce oyo nyonso za nango kokotala te na ndako ya dadi balambi te na memela te kola fufu ne kola masango lelo biloko wana nyonso balingi yango lisusu te balingi nini $50 $100 $200 $300 et puis oko remarquer ayaka mingi na ndako ya mutu apesaka ye mbongo ebele bato bazopesa mbongo ya muke mwaye bakende kotala ye eza te et puis oko remarquer nini ngana koswa mutu ebale kauki bambisi ya minene babimi soki ya yo mama babalaki na likaku yanga mama lobi bapesaki bangombe makambo ya Bill Clinton pasteur makambo Bill Clinton ayebana banzembo eleka pasteur ozongisa lelo motema mabe ya ndoki ebangisaka nango mwana popi te fimbana soko fimbana pasuka soko pasuka okosala eloko te papa na ningi nabakisa nini akoya kotala kaka bandimi oyo bapesaka mbongo ebele baoyo bazopesa mbongo moke mwaya kotala bango eza te mpe azokabola modele akosambelela bango papa baoyo bapesi mbongo ebele tala ndenge azowumela na libonde libanda azaleka kaka rabachakachabata mabrose haleluya rabachaka me mwana oyo apesi mbongo moke na kati église tata pambola okende liboso na kombo na yesu amen tala losambo ya moke losambo oyo na mesure ya mbongo mpe bazokabola yango na mesure ya mbongo yango nalobaka boye peuple de dieu to pe peuple congolais peuple de dieu nyonso bango wana nde peuple congolais na betaka sete na lobaka pe fongola misu
fongola miso toko balsona soma mituneze ebele ya solo chaque fois atakape ba pasteur o mosali ya solo akoki kofinga basali mususu tembo tika loyenge papa mabe tozomona na misu toloba te oh eza nini yango ntango tozomona mabe toloba te soki bafamille ebele epanzani lelo biso bato topandi yango lelo oyo pa bamusicien tozoyoka tantine Fanny na pasteur tomoni rouge à lèvres na elamba na yo baja ba rouge à lèvres ezaka ya tchétché ya bloc na bandal na ebite oyo eza ya imikato ya mopono biso na kati église soki losambo esili toyambanaka mpona kolakisa amour de Dieu bolingo ya Nzambe nde siko ntango toyambaka na mpe na bana boni veste inane yango nane ekoti pricing te nalataka kaka mbongo okota pricing eza te $10 po basokola bapampe parfait tui mbongo eza te awa eza kaka technique soki olati olongoli obwaki na singa ebeteli mopepe mwa moyo ekauki ozongisi isusu na nzoto oke koteya na pokwa na mwa coupe na yoki ozoyemba nzembo ya kumpanda okanisaka nini oui papa biloko mosusu bino bokomisaka lisumu nga nakoko komisa ngo lisumu te po ete baartiste oyo baleka na mboka na biso baza mpe très important neti nani esengeli ndeti madilu système nga nakanisaki na nzembo ya kumpanda tobina rumbo yo koboya te ngo ezali nango ndemba nalingaka moto na yo ezalango na lipeka nanga ndozomona bana basi soki mutune ekomi na lipeka barouge à lèvres kangaminga mwa lisolo na litoyo wana otienga nde na assurance wana famille madilu bazotale nazongisi lisusu mutu na bango nzoto na ngai ekomi ya sire mama nazali lokola moto ya nkwiti alukaka na ye se nkopo nazali lokola moto ya maladi alukaka na ye se monganga dokotolose yo okolela ngai mama okolela nga mokolo nakokende bana nanga na maboko ya mbanda te okolela ngai point faible na yo nayebi yo kolukanga ekozala trota nga na maboko ya mbanda okolukanga foto kanisaka bango c'est très important ozomona bato ozomona madilu système soki akufaka te ntango aningaki abongola motema aningaka ya mpe kaka na ngambu na biso lelo tozomona Carlito soki okepa ya Carlito koyoka banzemu nyonso eza message parce que awuta kuna lelo aza pa na biso wana eza témoignage mosusu tosueno peza un jour Ferré Fali Wera neti Wera na sepeli premier kobongwana na ye déjà akoti na politique deuxième troisième ndako ya pa na biso yoka na kote li Fali te Fali paza mwana na biso nalingaki mpe mingi nasepela na nzembo makasi etikanga mpe na susi na motema ya Fali oui chéri finikanga liputa mama ozoyoka je pense que Fali place ola na kolinga kaka yo ata baoyo baleki yo na bote sia ozomona koko fongola ndako nga na batama koko fongola ndako nga na bata ozomona baza bana na biso bazosala miziki ya kitoko nga nalobaka boye miziki soki toke na définition ya miziki kuna na définition ya miziki eza chrétien te eza pe religieux te bongo te papa juste mélanger les sons d'une manière agréable ou désagréable ok ozoyoka nde yango omonaka nga soki namoni miziki ya mutu wana esepelisi nga makasi ndeti mikolo euti koleka album ekangaki mboka ezalaki qui est de ya mwana nani Ferregola. Qu'est-ce que j'avais dit? Tala simazonga moto. Nalobaki te. Oya nini? Nazalaki ko sepana ma meilleure chemise. Na oyo mwana oyo ayembela ki pe Jacques Pemba. O Jacques Pemba bolingo alia. Bolingo na yo lokola ballon d'air na sepela ki pe nango na oyo ekangaki masolo nyonso. Tala simazonga moto. Mais pasteur bazo akizo que yo zamta faire et okendana ba répétition faire tout ça. Non. Faire ayebi ko reconnaître basali ya Nzambe.
ndo monaka makambo na ye nyonso ezosimba mpo na nini ayebi valeur na biso. Mais fallait pour papa ayebi valeur basala nzambe. Alukaka ngai te. Alukaka ngai te. Soki ayebaki valeur na nga fo aluka ngai. Fo aluka ngai. Neti nayokaki déjà papa Chéri azoluka ngai. Ayokaki Jibin Piana. Ah, leader amour Foubin. Machine ya musique. Papa Chéri. Jibin Piana. Na sepelaki pe na nzembo banani ba mema kilo. Esalaka nga be bien makasi. Papa Chéri Jibin Piana. Ah non 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 non. Wani za kitoko te na miso bana mikolo na zo sepela na nzembo moko mono. Ah, j'entends ni photo pesa ye pe na ba livre d'or hein. Parce que moi nous yazo sala Papa Chéri. Tintin na kobina. Hein? Tintin na kobina. Vous comprenez? Papa Chéri leki bango na kolata, aleki bango na bilamba, papa Yoji, aleki bango na mbongo, aleki bango na kobina. Tintin. Maintenant, au comme ça, musicien, vous supposez au comme ça, pasteur à tabu, ça bien. Non. Tous un pasteur, le quoi, pasteur Mukuna, ou Renaissance. Tous un pasteur, le quoi, voici l'homme. Bokakana catholique. Ngana kumisa ka mosengo. Yo comme ça, non mosengo, pasteur te. Chaka ngana catholique boye. Chaka ngana catholique boye. Pokuna nazomona buzobe zate, baza na souci à peuple. Chaka ngana catholique, na lingaka mutu aza na souci à peuple. Ba musicien baza ponga na vie na lingaka nde musique mingi hein. Ata album héritier. Nga mutu na pambola ki album héritier. Album Simbi lelo héritier abwa ki sangai. Nga mutu na pambola ki yango. Tata apambola bino. Ça c'est très bien. To comme na so suka lisolo na biso et pasteur to mona yo déjà to comprendre que la musique mi poto mona yo na édition yalité ya Kanda deuxième édition ozobi na banzembo mboka na epte mate ezaki na ngome yo moko zo démontrer lisusu ba pas de danse ngo ya mboka ya bangala ya baluba ozo mote ke za mo excès. Non, eza excité mais eza moko na moko nenga za na vocation na ye. Nga vocation na ngeza soki nazote ya fona démontrer pe likambo ngo ndenge ezali mais za na bato mususu ka zote ya ko démontrer te lelo tozoka moi okomona toche kumbama kumbama kolo Yesu akumbama wani zanze mafua Carlito kumbama yawe kolo Yesu akumbama yawe kumbama libanga na talo kumbama ozomona na kati église kumbama yawe kolo Yesu akumbama basusu bebenga kaya mwana na Zebede jamais moko mona basero bazokota lelo tala ndenge bazobebisela biso nzembo kumbama kumbama papa ba bino pe na ndenge na ba papa bazobebisela biso banzembo okomona nzembo ekomi ngana zo mituna yango o ekomi filme nini natelemaka liboso na shek nazotala kumbama yawe kolo Yesu akumbama basusu babengaka ye mwana na Zebede babengaka ye mwana na Champatier ozomona ndenga na sepelaka ko démonter mabe nini tozomona na kati église pe ko luka ko bongisa yango. Ozolanda papa ezaka kabilembo ya kolakisa ndenge ni likamango ezo marché. Ça c'est très bien. Wilson me fait signe. On est pratiquement à la fin de cette émission donc ma journée avec Lité à Kanda. Je ne sais pas si tu as possibilité à accompagner si place sortir na pourquoi Wilson a koyebisa biso na suka et peut-être un mot de la fin pasteur. Ou bien le dédicace. Mot de la fin ngezali naza frère Nabino naza ndeko Nabino ko se soutenir eza mabete. Parce na biso ezaki tocha elika na biso pe makanisi na biso pa bande ko na biso baza libanda parce que biso awa moi ba citation eza vraiment très difficile par rapport ya conjoncture na bondeli papa mama otali biso oseki pe osepeli na makambo nyonso eleki e bandeli pe kino suka ko bana papa rabia yaki frère na bino azana impossibilité ya makambo itali ndaku ndeko na ngai yondo tutamaka na makambo aboye pe okuka kokanga motema te soko moni ndeko na yo peuple congolais na pasi vraiment soko tiene fisque contribution na yo poto bongisa ne fisque garantie ya bien to kende kozwa penda ko sika moko ya ba condition moko kitoko e kozala bien makasi
parce que biso awa garantie eza pozwa ndako ya bien to pe ya qualité faut en 8 mois ou bien 10 mois, c'est-à-dire bambongo wana naza nango te ozana $100 $50 200 to pe 300 ata $1000 ata 1500 ata 2000 soko soutenir frère na yo et kozala bien makasi na kopesa pe mwa mbote. Rodrigue Moke Multi Studio mwana Irlande groupe chrétien Gloria Band tata pambola bino nyonso na bosanité mutu mbongo ebele Patrick Depa na maboyimbo papa na China Boucle d'or Bibi Shikingo Mwambe na Lyon Dieudonné Mouya Dieudonné na Italie na bosanité kulutu na ngai na kanisaka ye soki nazomona yampanya ndenge to Pedra yampanya lelo Dokolos Mobini Munene le grand danseur Dokolos kuna na France Animaya mama na héritier Manuela kuna na Paris tata apambola bino na bosanité oh Fanny Mbombo Fanny mère double na Paris Kervin Kambaji Kervin à Paris Zoua Arlette Zoua Dieudonné Mouya Koko Mouya Dieudonné Mouya elamba kuna na Italie na Milan na lingi bino mingi na baona tangi kombo te vraiment Zambe apambola bino na ba soutien na bino na ba message na bino na ba appel na bino vraiment bosala kabie bo encourageaka musala na biso bye. Merci beaucoup pasteur ngai pena pesa ba yanga na moni Fabrice Nteka le boss américain na moni FB International l'agence assure wana fiston basende merci panayo et Bibiane Kadija azane Jimel merci panaye maman na junior na bébé Eliezer divin na moni mama Emeline Zemba motema tous pepele ambetelo mama Likelemba merci Koyago Belisha Fumu Abilele maman na Rich Randi Luwa wana bosanyote Silvio Wechi bomongo esanga merci panayo papa Duval Kasongo un mouyaka sans complexe depuis Montréal venanga moko Alexis nganga la mwana Kimbangu mère Eve Kumu ya pape oncle Way yellow Nadej Motema Menga na bosanyote papa David Junior Lampe yao yangwa Dominique Kiele mwana musakata solo Dominique Kiele na Londres mwana musakata solo Nene Wechi Francine Kula mama jeunesse na Karmi na bosanyote Michon Noka aspect spirituel Michonoka bana peso mbote. Ah merci Michonoka tata pambola yo. L'homme dem ta produire ngona. Merci biso pe to ko chama boko pour que album ekende liboso et simba. Da ba déjà ko benga yo et Levi Cyril Arsène Modabi na bosani c'est Élysée Walesa papa Jean-Claude Zoua na Montréal merci à trop Wilson Songa et ndenge ka keza la liste za mulai merci Angèle Kenkela merci bande konyoso oyo balandi biso tozali à Kanda ma journée avec ma star c'est vrai na ko sepela to silisa na pasteur était à Kanda na nzembo moko na ebte nzembo nzambe to banzembo ya Kester to pe ya faire o ka kezo sepelisa mikolo yo akoyembela ne biso yango to telem na biso et ça moi bien pasteur nzembo ni o sepana mikolo ya fumu pato ya na merci nazo sepela vraiment na banzembo ebele oezo tuta motema nanga na kotuna ndenge nini esalite na koma kosambela Yesu Masia Solomo tune tunami nzambe yenda kelakanga na kotuna ndenge nini esalite na koma kosalela Yesu Masia Solomo tune tunami nzambe yenda kelakanga Zambe ye mokwa pona kape ya lobela bato lolenge nini na yoka kilola katango Masia pesi ningisa na tosise kotosa na tiki nyonso mpona ye atalisinga nzela alobi na kende nazalaki nanga ebembe na vi Masia zongiselinga sala nanga nyonso lingi nzela na yo na yebaki te na mitiki mbika ezoka na likabo empano Yesu uzomona nasangisaka ngo pe mingi na nzembo ya nani oyo yembi nzembo nzambe ngana banzembo nyonso zaka banzembo ko kontikidaka papa alina to papola nga ero toki usangisaka na nzembo na animation ya mwana mwa balo yo merci et baleka uki bambisi ya minene babimi vimba na soko vimba na pasuka soko pasuka
okosala eloko te tukina kunanzo amabina pakadungu pakadu tokina kunanzo amabina pakadungu paka ponga soki nazalaki mosa nzambe te na ningana za atalako lipo ya koteko ya koteka te ya